Il y a José Baïla. Oui, bonjour papa. Allez, comment t'as réussi? Landanga na bureau. Ngane Mukolo agence José Baïla. Agence César basée à Rennes. Tous les voyages, ceux qui biloko comme Ninga Mona Yaga pour Nakabula biloko ba dérive à l'ébélité quoi. José Baïla, JB Service, Europe Mobimba, Atie biloko pas na yo. S'il vous plaît papa, biso awa na JB Service avant que soit colis na yo, il faut qu'on vérifie ceux qui biloko on commis très bien. Ah, muto mukilite. Soda pour tout m'tati colio. Bah refoulé yo. Et puis colio on a déjà signé. JB Service. Bah les sa pote, on est sur le lot. Et ça on va dire ça simple. Station s'intéresse na simanango okomona JB Service. Zerana. Quelle manière de passer carte mémoire? Oui, Zika. Je viens juste vous annoncer qu'il y aura un grand événement qui va se dérouler à Montréal. L'évangéliste Kamboudou Walesa va venir faire une grande conférence ici. Donc j'invite tout le monde, les jeunes, les papas, les vieux, tout le monde. Pour la croisade koleka na kati à Montréal, na Canada. Venez, parce que ça sera un temps de guérison, un temps de miracle. Vous qui avez des problèmes, vous qui, je ne sais pas quelle situation vous avez actuellement, venez. Nazobenga bino boya. Oh non, ça a un problème. Songolo pakala maladie songolo oh kendo hôpital mo na kateyaka. Pour le boko la nzambe za moku c'était pour na kobikisa. L'adresse ça sera au 6700 rue Transcanadienne, Montréal, Québec, à l'hôtel Odeli. Mokolo wana ezali le 7, le 8, le 9 juillet. Boya broza décité. Pour toute réservation pour les chambres d'hôtel, nous avons 3 hôtels à vous proposer. Le Holiday Inn, lieu où se déroulera la convention. Pour toute réservation de chambre, composez le 1-877-660-85-50. Mentionnez le groupe Les Amis de Walesa. Le Comfort Inn en composant également le 1-800-267-38-37 en mentionnant le groupe Les Amis de Walesa. Et le 3e hôtel, Quality Suite, en composant le 1-800-267-38-37 et vous mentionnez le numéro de groupe 28 24 789. Avec l'évangéliste Kamboudou Walesa, vous allez avoir la solution. Ici, Antonio Cavavi à Montréal. Charisme. 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 C'est moi, votre soeur Nissa, à 100% grâce. Naël sous ce pan à ballon na good news mususu. Bandeko batuna bako zo box wanande ni toza na spécial offre pour 70 livres, 70 livres pour na bandeko à Paris mais bolo barba. Au box na yo na ba chaîne ya Congo toza na B1 toza na ba télé 50 ba chaîne nyonso yo lingi kotala. To olivo tala ba chaîne ba français et na 4. Ba chaîne en anglais, voire même ba chaîne ya ba anglais, ya ba movie, ba sport. Aux gens de chaîne sur la movie, la musique, la carte. 70 livres seulement, na abonnement gratuit il y a 1 mois. Après, chaque mois, au bando foot 15 livres, il y a Pamba, il y a Bouykouzangate, Opa, Oe Kalate, Oumelate, ici à Nango, Zoabox Nayo. Raph Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Borotos à la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Merci beaucoup bandeko batali bandeko nyonso oba pona kolanda ya bino la fille obozie pamish ayake mona na bino ndeko na bino na pesa ramio merci parce que na ba ke bozaka ebele ya oyo bolandaka émission na biso en savoir plus na nzela ya Congo Promo oyo zalaka ya mo boss Seraph Ngindou babi boss aka moko na ba site mo boss Seraph Ngindou merci papa merci à mon cordon sage bien pona coaching. Merci na batutu bolanda biso na bosa na te koloba bonjour bonsoir ezo dépendre kaka na air oyo bozolandela biso wapi bipai nazali na kitambo oyo to kokutana na Fiston Sai babina benga ngombe Kitamboville wapi na terrasse oyo ezali ya Fiston Sai le patron de tous les comédiens autre mekalelo ko solo la ebele mais na promettre bino déjà que lelo na loba ebele te na otikele micro a lo bebele parce que baza na période mobo e bango nyonso bazo lo bebele so bi bango nyonso lo bebele liko la sanini bazali na période ya campagne o bazo la poste o ezali ya président ya ba comédien tout oyo to ebaki ke ye Fiston Sai yazalaki
unique président unique mais aza sous unique parce que le président bazali ebele ba poser ba candidature baza ebele otomoni président Roch Bodo tomoni président Yandi Mos tomoni pe lelo pe toyoki président Modero yepe akeko poser candidature nae baza ebele o bazo balingi bakota masolo ngo bakoma ba président ba comédien nyonso mais lelo toyo ko lukana no Fiston Saïsaï oyo to solo na ye a uyamba baninga ndenge nini est-ce que ye abandonné poste to azape kaka est-ce que ba boyi pona ba critère mo boye to azali kaka donc trop solo le belé mais mingi non le belé te donc tikele vraiment micro pour Aloba ebele. Merci beaucoup na équipe technique ou accompagné lelo Cédric Bakama na professeur na bango caméra et boujakate babezara professeur ya solo. Merci à mon cordon Serge Piana et puis à mon boss Rafingindo mon boss nanga Bogar ya Pembe ya Kano azamusika kuna na Boston. Merci papa et puis merci na bosente na Yaya chérie Mami Onyengo. Mami Onyongo Mose chocolat peselanga mbote na ya nanga babi Yaya chérie awulosa papa na Ahmed papa na bébé mo ucho bota masika bwe kombo na on a zuité madame na pe na peso mbote belé merci parce que vous êtes belé. Fiston Saïsaï à qui je dis bonjour. Ouais, bonjour. La santé ça va? Ouais, ça va, impeccable, d'ailleurs ça se voit. Donc voilà. Merci beaucoup, ça se voit toujours par la grâce de Dieu. Fiston, tu es belé balanda kayo, Saïsaï, aux ambafane belé partout dans le monde. Au bazolanda biso siko baza branché, baza tellement belé au lobanini lobamoko pour na bango, ça la bango bien. Non, pour na ba fan nanga, elo ngana ko lobaka eza que Nzambe oyo a pambola rabiso, a batela rabiso. À continuer au pambola biso, à continuer au battre la biso, tout ça là toujours bien, na comme moi na Jésus-Christ, donc voilà quoi. Merci Fiston Saïsaï, c'est pas n'importe qui. Fiston Saïsaï, bato baye bi star na biso à Congo, star na biso à monde entier, star na biso à Sala et Belé, à Joie et Belé. Mais Fiston ezana mona moko peut-être ayebi makambuka lelo aye batamona aka Fiston Saïsaï. Mayebi parcours à Fiston Saïsaï. Je sais que au beta déjà et Belé, mais c'est la première fois le cas na émission en savoir plus sur ça. Y a pas Mich Aya qui la fille au Bosier, au mekaka tana mokuse ko beta tout parcours ya Fiston Saïsaï pas comme lelo Saïsaï au mokil mumba et yebi pc pelaka Fiston Saïsaï. Ben Saïsaï en bref naza artiste comédien na bandi théâtre na 1992 j'avais encore l'âge de 10 ans et na 1997 naki ko s'adhérer na groupe Kadiombo. Oui, mais makinga na niveau siko ya comédie professionnelle. Donc dans l'an 2000, na yo ça la groupe nanga, groupe Saïsaï qui existe. Ça fait aujourd'hui 17 ans. Donc Saïsaï nazoko qui ça 25 ans de carrière et puis 35 ans d'âge le 30 juin oyo. Donc voilà quoi. Donc bref, moi mon coussi à carrière nangwana. Merci na mon coussi et sali Raissa qui va très bien et celle pe babi la patronne moi sambongwa ka moko patronne solo parce que abi pamish na jia ozwakar hein Noëlla tampon maman na Chloé moi c'est solo moi ça propre ba gros bisous à toi ma copine chérie ça oui ba toi qui parcours non mais les noms de ce qui bato bolanda biso to beta mingi ma solo etali association à Bino, il y a ba comédien et puis qu'est-ce qui se passe là-bas toujours comme moi ba mbilinga et koti par rapport ya ba boyokanité je sais pas mais avant to kota na maman na likamuna biso ça y boni santé à groupe est-ce qu'ils ala kaka ça non groupe ça va santé nango c'est impeccable batunde bazana image moko contraire na mboka na biso. Image contraire wana bato ba nango yango moni sala que art culture na biso évolué té. Pourquoi? Parce que bato baza limité
moni lelo bato po bamona oka koza artiste to acteur ya théâtre donc ba ta lelo na ndengo leka na TV. Or koleka na TV lelo bato ba leka na TV tika leka po il faut leka. C'est ça l'image que bato ba nango. Moni nga ba lelo mo to bana ko s'hazarder. Ko salela bato ba tournage ba lundi ba monter mardi, ti pièce l'équipe mercredi. Ata perche monani, ata couper action yokani, ça passe où? Nous qui peut yo azate parce que tu sais na guerre mon on a une guerre mon locale. Et sobe contre ça et ça. Mundori contre Simizé. Vejonin Tsakala contre Modero. Kingani be contre Boy. Mais aujourd'hui tout ça sous une guerre ya bongoté. Guerre comme internationale. Et comme il peut que ça c'est contre Bagou. Et sobe contre Novelas. Groupe Elombe contre les Nigériens. Au monde que c'est tellement bango ba côté biloko na bango na qualité et so pas siko biso. Alors biso to na force wana. To ça na ba potentialité moko boye oyo ba Nigériens ba na ngote. Mais sauf que bango ba sa makamu na bango calmement ba ozula ngotan yango wana et yo sala ke eza nango na lingala te na français te mais ekoteli biso. Batu pe ba yo kana bango ngote mais ba trouver la solution pour ça bien. Et comme il que bango ba en anglais mais mutu mo expliquer bino ngo na lingala ça passe. Mais ngape ça isendeni fona sala ke biloko na ngape et comment pas ba nigérien pas ba ivoirien ate koza na lingala bango pe ba luka solution ndenge biso pe to lukela bango solution. Moi je crois que nous avons un problème technique. Un problème de technique. Moi bah histoire na des arabiens tala kutu déjà quand ils sont ça théâtre naé bato ba calculer les coûts techniques té ça c'est ça théâtre naé bato ba tala est-ce que ça na format cinéma toté mais bato ba landara histoire est bien alors surtout ba c'est ko qualité technique au monde que to zala moi musica voilà et là que bandara toujours quelque part il faut mutumo à se sacrifier pour que baninga mususu tant mbumé robota ba bénéficier nango. Aujourd'hui, moi je crois que les artistes, comédiens ou cinéastes, ce sont des pérés. Ils ont peur de ne pas passer à la télé pendant 6 mois, 8 mois, pour barbossanaï. Mais or ça, pendant que nous avons préparé le film, nous avons le canal de télévision, nous avons le bêtement, pour nous avons le mono, mais nous avons toujours parce que na miyebi onazali et par la grâce divine il y a Seigneur qui est notre Dieu par le canal de son fils Jésus-Christ notre modèle de tous 8 mois bénédiction il y a pendant que c'est la film pour producteur mon repéta ko ya reproduire film wana o ya ko miser moi 10 000 20 000 na ye pour na teke po azangi mais pour na ndenge système peso kendele ya ba piraterie na ba robora biloko na ba YouTube de peur que à ça la perte voilà ngai na c'est sourcé na ba publicité pour que ngamoko na ça la production ya biloko nanga et puis na ba ndeni na organiser ba vente nango calmement na teka yango pour que tout simplement ba bénéfice. C'est ça exactement moko ba question autour tout na bino parce que mingi bolela kaka na Nigérien kuna baza soutenu par gouvernement mais gouvernement on peut bolela ba soutenir la communauté. Bon lelo bokoma ba patron qu'on se le dise théâtre c'est sous théâtre ya kalaté o zaki trop tout monde na théâtre ba mandia. Ngana lo bango il faut d'abord ko épargner makam. Longo na pena gouvernement na biso na makambo. Yango vraiment to senga to Chabango na mupandi. Bato to lobela bagou. Les Nigériens au to lobela lelo. Oyo to soloba que gouvernement na bango ba soutenir bango. Mais gouvernement ba soutenir bango na ndeni. Et logo ni ne flatter gouvernement na bango pour ba soutenir bango. Ça moko faut bino bo d'abord bomoko bazanango. L'unité. Le film que nous regardons ici, ce sont des films oyo Batu basangani basali bomoko ba créer une force. Lelo sai esobe bayandi mos batutu to sangani to komi liboko to bito na bezo to tourner film mobe. Gouvernement tchabiso maboko.
mais gouvernement po tia biso maboko tokoleka na nzela ya likambo etiaka baartiste maboko. Le problème yango wana batu baolinga basenga mais na kati ote président sai batu déjà bamona déjà ke bosangana déjà benga banzunzingo. Non, nasiliselo on oloba. C'est très capital. Et là batu belé baleka na télévision. Neti mutulwa nga sai sai. Est-ce que na ko ko zo audace wana na leka na TV na lobake gouvernement na biso bakipara ça a été bakipara artiste c'était non pour na loba likambo wana il faut d'abord na sala projet nanga na komi yango voilà nga sai na lingi na réaliser film moko oyo ko sala promotion ya culture ya mboka na biso peut-être na mboka pe libanda na kotisi yango si man bandi cause la réponse ce qui va répondre ngai négatif là si on a reçoit moi audace wana ya koleka pona bake tala ba soutenir biso te mais avant pour le kana gouvernement to ça pe na ba acquis des droits et si ko photo kende ko ti sa projet na biso o tuzo benga fonds de promotion culturel. Tout nos artistes et comédiens balela la TV. Sera yebi même adresse ya fonds de promotion culturelle. Sera yebi ata et sikani nezala. Sera yebi ata démarche ni na koyi ko sala pour que fonds de promotion culturelle et soutenir ye. Or bato ba yebi yango à l'occurrence ba papa Masumu, ba papa Ngalufa, ba bomba secret wana pour que bango batikala kokoti saka ba projet na bango kuna ba bimisela bango balar ba zwaka ba osaka nango pe dikambo moko pété ba projet wana mais là rebi makai comme le roi neti moi cop moko boy ça c'est mutazo produire yé mutu fond de promotion culturelle à longola 5% à la source mais ba bénéficier nango ba mususu voilà raison pour laquelle na lobaki tangu nazo comme président ya ANTPC awa ezate pour na yebi mais pour dans l'ensemble na courage na moyen to meka ko soutenir association na biso to fungula pe makambu ndeni to otake ba nigérien bo betsa mukanda na victoire sur l'association no bozara na ordinateur te bo solo lango na intermatonge ba kilia ba pe ba mela ba yoka ba projet na bino voilà raison pour laquelle na baki ceux qui ba artistes et comédiens ba voter ça ici na bimi président la première des choses un bureau qui nous fera des responsables. Un responsable aza muto aza d'abord posé aza na isika ko tia mutu. Comment yoko kene na zando ko sala provision ceux qui oza na isika ko tia provision anate. Donc au moins na jomo bebo ebi fazer pena la na Velodrome libanda mais na zando so ba saka loso ba bidon huile po ya la na libanda. Au moins niteke eza normalité. Yango na lobaki na robanda na bureau ndesko yo sala biso ke tant na bureau et puis na équiper bureau wana. Président, merci. Comme wana parce que ndekara na lobaki wana isa vraiment maman na likambona biso oto koluka le président Fiston Saïsaï président tokotara parce que déjà au côté déjà na makambango ba question na biso tout na yo par rapport ya ba candidature na bino par rapport ya nini na o postula ki que okoma président mais netka kambilinga mbilinge koti biso to yebaki que tu étais le seul candidat mais babimi ebele o bachelo libaya na ko bachelo libaya te mais je sais pas parce que c'est qui ka ça y est moko c'est déjà si je me trompe pas 5 mois aux acquis yomoko déjà mais to moni ba bodo ba président bodo ba koti to moni ba président Yandimos ba koti to moni lelo nde na oloba wa modero oketika pe yaye président et salonde nini comment que tu étais fier aux acquis seul aux acquis yomoko et au moni sikoyo ba adversaire ba ye non ko benga ba adversaire te muto ana point na ngana batona so tangi azate na ebisi na batona so tangi muto na po na nga azate oya pezaka lokwa sai na batona so azate tanga président so o bandelo tanga bango na moko pina ko expliquer o moko et ça nga bien zela malembe na expliquer o moko ko benga bango ba adversaire na ngati benga bango ba mbrière ba ye faut ko benga bango ba adversaire lo ba mbrière lo ba to sari candidat yo moko mais si o ba mbrière ba ye. Mais elle on est poussé bango baya. Et l'on est poussé bango zanine. Ezali faiblesse. Faible ke bazalaki.
ya kozela moninga asalelisa akomisa likambo na impact bino boye bobia te so tokoti likambo wana ata tokobima na so te mais moi bakotanga kombo na biso période wana ozo comprendre ke saisa alinga koma président mais kingani mpe atiaki candidature omoni donc bato mosusu bayeka mpo bayebi ke saisa aujourd'hui c'est un agent marketeur. C'est aujourd'hui, soit ça les Camerounais, les Camerounais ont un impact. Donc, si on s'accroche dans le impact. Or, on a la sali à la tête, on a décortiqué, au lieu de on a impact, au jusqu'au désimpact. Au contraire, il y a un impact, donc on a désimpacté. Est-ce que bazo bangi sayo, to ozo banga bango déjà dans le avant de commencer l'élection, il y a 2 mois mobimba. Il y a Kolubake, Tolingi, Toleka, Naba, élection, il y a association de NTPC. Wana na bato balanda biso. Ba yebi na bango pe kututeke, ba artiste comédien, ba sarana association, coup d'association on a fait masumu sala 12 ans. Sans bureau, ambulant, attendant na mikanda association, na ba cyber café ba victoire, ya na ba Éthiopie wana, ba ninto zaka na bureau te, to bien melaka. Sans ko baksa tambo on a facture à courant, sans ko baksa tambo on a facture à mai, sans ko participer à na mbongo wa garantie, ya bureau elombe. Mais to bien melaka wana. Soki réunion na bureau elombe. Soki makamtu na bureau elombe. Mais biso moko association bureau. Une fois déjà alors, pendant 12 ans, caisse zéro. Donc, veut dire, la caisse d'association, ok, ben là, écho. Est-ce que vous avez cotisé, président? Mais il ne faut pas cotiser, il faut mon sérieux. Il faut mon vie, il faut mon sécurité, il faut mon assurance. Non, mais il ne faut pas cotiser, il faut pas motiver, maman. Il y a un moment où makambo na kosala. Il y a un moment où motiver, il faut pas cotiser. Omoni stratégie. Lelo tala mbongo za passe ya na RDC. Comme même mutu na niveau que azwa kata 1000 francs na ye na volonté na ye ayaka ko tia na caisse na bino ane na bonne santé. Abela nete. Mais faut yeba ke na yo tika on na bureau nini. Na kutana na lule na nzela na pese cotisation. Donc, voilà. Pendant que baolo babongo, que faut boya ko procéder, batu kuto baola ndabiso ba yebi na bango pété. Que association ba comédien zalaka, kutu président zaki masumu, kutu ba secrétaire zaki ba bodo, kutu ba secrétaire zaki ba président lombe, oyo kutu na épargne akaye soki na zolo ba makambo yo parce que yende muto a aidé kutu biso to siège akata na bureau na ye. Lui au moins, il a contribué par correspondance. Par Bluetooth, par infrarouge. Dans le bureau, nous avons un paiement. Ici, Koutana. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dans 2 mois, on a sensibilisé la candidature. Et comme il a tant que la candidature, il y a une date limite pour la candidature. Le 8 avril. Maman tala banda le 8 avril, le autre ça date nini. Donc batu babandi koya, donc banda 2 mois, longola 2 mois babandi ko lobaka batu ba bongama po ba koya ko tika ba candidature. Banda sko date ba pesi sko siffler, babanda koya ko tika ba candidature na bino mais souka le 8 avril, le cas le 8 avril. Soko ko tika candidature na yote, donc c'est que déclassé. Président Bordeaux Aza comité sortant en collaboration avec la commission et l'organisation de l'élection. Donc, bango batu ba osala ba loi on a le 8 avril. Donc ayebi yango bien. Donc si le 8 avril a tika candidature parce que ezaki nanu sans impact. Ozomon batu ba yebi na bango yango te. Alors, le 8 avril est coquille. Une semaine après, batu ba oya kakate. Ça c'est candidat unique. Ça c'est taliban. Si vous avez un candidat unique, il faut impacter ce que vous avez. Parce que quand on a comme président, il faut sentir que et là, comment il y a des artistes comédiens zalaka. Et
Batumo bazalaki wana bazolongwa mutu moko bimi candidat unique yé mutu fako tawana. Voilà et si ça tant que marketeur et tant que nini na salisko na promouvoir na salisko promotion et association. Donc na salaire risiko na sali donc tant on soit batutu ba tchangoka et sali succès oh ba comédien kutu bazala ba élection c'est bimi candidat unique. Batu bazalaki wana na comité à l'occurrence ya ba monsieur Rock Bodo. Batal babi ah koza na biso ezaki na impact te moko longo na biso impact boye ndeni donc ndeni jo asali makambo boye mbala moko yoki kaka ikomi po basalisa siko babengisa assemblée générale to sala réunion to leka na ba élection babimisa candidat unique oyo abimi candidat unique ekomi Papa Masumu ndeni mambango be o zelo nanu na benga bodo na tuna nanu bodo na yebite soki bodo azana voyage ngape na zalaki na matanga emweleki emwa se oh na bité na tchabango pression na jongeli bango na TV pa babité mano to compliqué oh non candidat lokola za candidat unique o kutu boye bosala boye bosala boye bosala boye parce que balima luka ba critère mo boye oyo critère au biso toyebi président on a repensé déjà que association elobaka da mutoyo oyo azolinga bima président ba critère eza que sokozaki membre sortant au postulé ce qui peut aux outils au utaki cacho aux appels à droit ya kotia candidature te tandis que yona bodo bozana kawana bodo zana ka ya kubima azalaki membre o azali na kati ya comité o azali susute yope en tout cas wana loana na habité soyo uti nango mais o ngana yebi balobi te que membre o ya uti na comité sortant akoki kotia candidature na été Aza libre, aza artiste, aza na groupe na aza ki secrétaire. Elle roi Macron, aza ki ministre, mais le lobby même na gouvernement na biso. Ndé ba élection ko ya boye. Tant comme ba élection, o surtout ka pe boye, mutuma aza ki ministre mabité, na ina tchanga la présidence. Et ça c'est normal. Et puis ça met la mutunos, on remplit ka ba condition. Mais ba linga ki so ba créer ndé. Ba loi moko boye, o yeko sala ke to lia petit wana. To longolé na masolo. Mais bah Lucas comment ni Pilato Lucas côté ni na quoi c'est la Jésus bah mon angoté tu vas tali surtout le bito cha licencié bon de pas un peu licencié terre bah tu n'es pas candidat ndelo baba français belé aza licencié aza diplômé donc aza D6 net ngai aza D6 net yé au moins là dans aboye so aussi diplôme d'état so aussi diplôme d'état aucun à l'université aussi si gradué au quartier la première temps la deuxième osara D6 hier à Kenda na ina à ça 2 ans à 4 à 6 ans mais comment on est la TV. Vous voyez, vous avez un diplôme, il y a un moro. Tellement que vous avez un mbutu. Ah, ça c'est un mbutu. Bah, comment on a net, ça c'est net, il y a tangate, ça c'est. Mais dans ma cambouna, sur le côté. Au côté lui-même, il y a un réunion, il y a un solo là. Nan net au solo là, bah, violana. Bah, tu vas dire, Joe, ordinateur. Bien calmement, maman, elle. Bah, bitolo, on a la licence. Pourtant, comment on a la licence? Et quand on a ça, c'est quand on a pas biso moro. Bah, tali. Ah! Tout le monde côté nous, tout chapé caché. Mutoyo, avant président, il faut azala mutoyo, bah condamné était na plus de 3 mois. Est-ce que so ba yo loi na pas casser ça et ça on a dit que tant on a comme président, faut organiser ba atelier, ba comédien pe ba makambo, ba atelier judiciaire, ba loi. Nini loi ni ne défendre yo to signer ba contrat, makambo belé. Ba laksa biso artiste comme des fois na nani ba nani ba koki kozala pembeni artiste manager avocat nani pour na repousser e maintenant en croyant que ce que ba tche loi wana ba ko ça nzo ka ça kenda ki prison loko la prévenir
akendaka ngo lokola condamné te. Loi elobi nini? Il est condamné que mutu oyo asali infraction na ye. Oyo l'État atali pe amoni ke infraction wana eza ya solo pe a condamné. Exemple, oyibi. L'État aye akangi yo. Tango akangi yo, asambisi yo, azui ba preuve, amoni ke vol wana vraiment ezalaki ya solo babi bon, ba condamné yo 6 mois. Soki 6 mois na ye koki, yango babengaka libération. Donc ba libérer yo pour osali consommer peine na yo. Mais maintenant, l'État n'a pas la possibilité à cause de mettre en détention. Veut dire, balobi ça ça yibi. Mais ça il faut tenir ça à craindre. Ba ça nini. En attendant to lukato vérifier. Kanga inan. Mettre en détention veut dire to tchaye sika oyo, biso l'État toza au contrôle na ye. Mais l'État tali gauche droite. A luki ba preuve. Ah, mais mukolo bolo ba muto ayibaki. Ya zaki na braza. Tala kutu laissez passer na yango. Tala kacha deuxième yango. Ya uti kokota awa lobby. L'État reçoit la libération de. A reçoit la acquittement. Devait dire acquitter yo. L'État sukoli maboka bilimbisa na kangaki yo pour na lukana yeba mais na likambo yo na yebite ba acquitter. Donc ceux qui ont eu acquittement. Casier judiciaire na yo néant. Donc, ça c'est un boye, l'ouana, banali sous. Donc voilà. Pour la bombe bango siko. Na bombe bango babo arake pour que ma présence la mariée. Oh. Comment ne ba msuba bango ba bandozong. Babo arake pose à la présidence de l'association zalata na $15,000 matin na compte na banque. Mais oui, parce que bango ba linga ba tia ba loi ko isabato. Mais ba tiki ba loi oyo e koki ko la ki s'appelle que tout ça, on a besoin de président responsable. Pour pas y avoir responsable, il faut battre d'abord foyer na yo. Au dirigeant, on est bana no baza wapi, batanga wapi. Yo zo mutu mongote, abalate, ani na balate, a diriger pe batata na ba maman, o to na bana na ba nini, mais qui bon parent na ye, et aux ala wapi. Mais candidat moko, il paraît qu'azaka marié, azapena na banana na ndako. Yandimos. Yandimos akwei kaka na kite. Par rapport? Ye akwei na pose à la président ya NTPC. Pose à la président au dirigeant groupe pendant 7 ans. Groupe et le monsieur même pas 2 ans. Alali, chaos technique. Et puis Yandimos. Yandimos. Aza d'abord fait nanga. Et puis azali parmi bateau ba soutenir nga. Aza parmi bateau ba soutenir nga. Yandimos asala nga vidéo. Azalo roi papa Hérodia zo soutenir. Ye asala nga pe vidéo na et tant on a banda campagne avec agressivité. Bon mon vidéo ya Yandimos yali. Et puis asala sous vidéo mususu pona retourna nga bien. En pleine émission dans le cas so petit nga na kokoka. Ezali panangu batabi sai. Vessia sans souci que son âme repose en paix. Azalara président à NTPC. Azalara sur 2 ans, 3 ans à déposer un pardon en kokate. Est-ce que yoro koka? Orote kanda kote leki. Orote kamutu kate po o sali association. Siko soki yemora au prostituer les sous. Beta siko yo. Soki aloba langa de abo. Soki a posté pour déjà sa candidat. Bon. Ba maramusu bo loba, bo vérifier. Batumusu bana baba candidat til le 8 avril. On m'a dit la candidat. Et ça va lobaté. Au tchep na mbongo na enveloppe. Pour ba $50 kuna. OK, au tchep mani no, au tchep projet na yo, au tchep CV na yo. OK nango. Alors, il s'ali que Yandimos to tchep mupandi. Bon lelo modéro ketika. Ya modé aliane fufu na ye, amesana na ko lia ba fufu na ye. Abando ya ba réunion na moto. Ata yo mo vraiment. Président wa bando ya nanu, tous ça non ba réaliste. Le président Sayata Yomoko réunion na moto. Non, parce que ça réunion président il est na moto. Aswani na we wana na ta moins 10 minutes. Nin lembati ya nini boy. On va critère peu bi pose à président faut ça la mutuka. Mais faut na moyen maman. O ile rebomi association za nini. Koza na ba président oyo
baza kaka na moyen te mais ba pe na esprit ya ko créer moyen te ba pe na volonté te ya ko bimisa o baza na ba socialité modelo ye mo kaza parmi ba cas social onga na traitant siko ye comme sous président pour que traiter ba cas sociaux ne wana ngato za ba réaliste to tika ba embrouillement ya wana lobi ke to tika ba embrouillement association na biso boyebi ke bato bazwaka biso ba aventurier bato maboke bato ya théâtre donc veut dire so muta benyo na mboko muta maboke muta théâtre donc c'est que yo ozaka mutu mobe ozaka makambuka na loyenge yango to nto bando mona awa pendant que biso tozo lité po kombo na muta maboke muta théâtre longo metala bandeko bani ba association maboke modéro comme président ba artiste et comédien mais pourquoi pas na critère nanu ya ça na groupe modéro na groupe oui modéro ça groupe groupe nini groupe comme ezokimanga mazana groupe comme ezokimanga bon mondeo groupe comme ezokimanga donc non na groupe comme ezokimanga le jaune le modéro za président te modéro en fait modéro ba le roi ba manager ya ba fina ba garçon ba linga ba montelongi na théâtre série biso to sala théâtre ba finga biso mutama boke muta théâtre ba jeune belé o lelo ba mondero ba kotisi na ba njonding ba ni mondero folo bela ba ba njonding ba mondero ba za ba tumo be ba komi histoire Alpha Bokola ye Major Zolozola ye abengi ba tata mwasi ba na mama leki ba sali njonding groupe modéro et le ka wapi pendant plus de 7 ans wapi tous à la réaliste nous n'avons pas besoin il y a aussi la aventure notre association a tant souffert. Donc, et Vandi n'a qui faisait. Modéro pena aussi modéro pena. Alors, je n'ai pas tout siège. Hein? Est-ce que modéro est d'abord membre? Parce que monsieur a que nous avons comme membre kalelo. Est-ce que bon misanga na matanga nini au modéro aya cotisation? Cotisation modéro mon ango déjà. Bon misanga cas sociaux nini au modéro c'est à traitant, il y a des artistes qui ont des problèmes. Tous à la quand même battu. Il y a un chose que battu monsieur ba pour profiter batanga kombo na ye. Il y a modéro, cause à la présence d'artistes comme des 8 boules, 9 boules, 15 boules à foutre. Peut-être un peu monsieur bakenda ko salango na derrière la caméra yo ye bandege nini monsieur so kenet ko traiter cas sociaux mo be mais derrière la caméra bo ine republier ngo baka ya modéro nga na traitant est na lobango au mona ngo na télévision yo traiter modéro kanini ah mais on a l'obité au moins ba prophète ba pasteur ba yeb sarabiso ke bana ba bolia na bango ke bana ba omena na bango yo mona ngo ba aventure mais to comme na période ya yo Saint-Esprit la kisaka batu ba ko wangana question la ke no tourner lo bana sai na traiter ka mo te ya yo soka wangani o yelinga image wana na okumisa nzambe yango na lobi ke tolongola ba embrouillement totika ko embrouiller totika ko lakisa na batu ba olanda biso ke toza ba aventurier ba tintin sai au moment où je te parle ndeko na ngai na lobaki yango sai président ya NTPC d'abord c'est l'association peut-être to juste studio mo na Chaba na Lopori to annexe mo ya lupango mo boye pour to cha bureau penza ya mobimba parler pena mobimba bien décoré bien équipé mutakoti ba kuti secrétaire kuti ordinateur à Mac est ça possible OK Yami Balé sai président to bandi siko ko sala ba geste moko marketeur pona mutu etika vandiye moko ba forcer te mais moko ayalo bakete association na biso siko ekomi ko job artiste en charge voilà tokende parce que l'association est vivant na poche à présidenter l'association est vivant na ba cotisation association zanine association zelo ka mutamaele te association zelo ka bazoba te association zelo ka ba faible mo basangani ba ça la force ba cotisaka comme ça ba s'entraider ba évoluer ensemble c'est ça l'association question mo eza wa président batwa tuna babi c'est pas ko vanda na ya ba succès na ye aza ba bien na ko vanda na mais pourquoi kaka ba komi ko wolela poste ngo ba gagnera nini na ko ko wolela ngo pona nini po sai ye avantage na ngo lelo papa masumu yo ka mama na ngai na bisa yo papa masumu lelo soki asali 12 ans pour nani pour ba élection ya ka batu ba ya raté mais lelo première fois te o les ata ba 4e fois mais sikoyo tant ça ya che omoni
elinge la sasiko ke ba moni siko ke awa makambo elinge bonga biso to mesana na makambo ebonga te to ya kobebisa to ya kombouiller to ya ko décourager obika nga na mona ki tango komi boye kutu na baki bon na ba mitema mabe koma boye mutu mususu lelo association to lobela à part comme moi comme président ya NTPC association d'artistes et comédiens na comme moi yango mo NTPC longo lango to welani eta na ordinateur te mikanda na bando be tsango na cyber café to welani qu'est-ce ça te lo moizate batu bali ba mona net sai Joël Ba déjà le patron de tous les comédiens a commencé sous le président officiellement de l'association qui réunit tous les artistes et comédiens mais tu as lié pouvoir mais on pouvoir on va profiter de l'opportunité on a cette scène lelo semble que le kuta mabe batunyo so yotangi wana pesa biso exercice moko tinda biso dans la société moko oh to ke luka sponsoring na roleka bango na réception ngana yo ke na mais c'est 60 il est oh azana biro na koti mon wap directeur marketing poto yebani je vis dans ce monde ozomona fais ma souma préparer jubilé na ya yo kasi na minute zo jubilé na zaki ya sai na zana besoin lo bebele na nga mbele on ça c'est une invitation ba tuba ya ba lia ba mela mais la vendinga to tamula mikanda o moni o e comme jubilé d'or pour na nini ce qui force on a ba sponsor ezalaki pour mutulo nga ça na mito to na mina ni ataka sponsoring pouf ba oya ba to na nyot jubilé sai bi maya lingazala ni lingazala oh deuxième fois fait ma souma ça jubilé série mo ba tchaka ministre mo boyawa pire mutunaye via ça la jubilé déjà yango moni wa zo be mango jubilé d'or pas ça déjà jubilé son jubilé na fait yebeka donc ministre étant oya cadeau ministre au pesa et au salaire bien pour ba mona ke mutalinga tika musala siko na fait tu na tibizo to zala to zela ka cadeau siko ya ministre a kota be bato abi bon bato remonter la vie masumu na lisu ke vieux penal lelo ngindi vieux penal lelo sepela donc ba sali kutu ke bato ba ume na kutemba mo era ba cadeau au ministre ya okende bato ba ye ouais pesa bo o pesa cadeau o biloko pamba to zele ministre ba mona ministre la télémi à titre symbolique de l'artiste je donne cet art à l'artiste qui laisse son art pendant beaucoup des années à Sali et que comment à Libaya. Allez, jubilé d'or. Donc, c'est qu'ici. Nous avons besoin d'un président Oyo à défendre cause il y a artistes et comédiens sans cause à la peur. Sans cause à la peur. Nous avons besoin d'un président Oyo à la biso projet. N'a moyen au départ pour que l'association ait pour moi. Ok? Donc voilà. On répond à une question. Batuni, avantage nango zanini kokoma président ya ba comédien. Ngai avantage ya kokoma président ya ba artiste comédien ezali respect, analyse o ngana sali. Balobi to sa papa na yo na maman na yo osa nini? Moi, je suis soin yaba boti na yo. Ok? Mais quelque part, je sais que Moussa les a tata. C'est que y'a plaisant? Mon boti na yo. Mais n'engani yo zo soin yaba boti na yo. Mais Moussa la peut zali tata na maman. Si on sali ba même analyse. Si on respecter Moussa la non dengo zo respecter ba parents na yo. Na ko respecter ba parents oko umela na moki. Na ko respecter musala oko umela na succès oko umela na kozala malamu. OK? Donc analyse nanga na salaki yango wana. Et puis Nathalie, comment nga ça na zala bien? Mais musala na ngai na nzela ya association nango oyo tokoki ko s'entraider pour biso to sungama. Tozaboy. Ça me fera quoi ça c'est aujourd'hui? Mais le long ça c'est yebsanga maman. Tala. Soko yepa na ngai. Au bando tout dans la artiste comédien. Non, pour ta voiture, Morobi. Non, on a la voiture. Non, on a la présidente artiste comédien au Ponani. Moutaï, tu as la voiture. Tu as la présidente artiste comédien. Oh, les abats, tout passe, moi, ils ont la routine. Moi, on a payé ça, ma beaucoup d'association. Pour que bateau baolandanga na le loba lobake. Ça.
ozalaki artiste et comédien. Osalaki nyonso kokai kosala. Otongaki ndaku, bandaku, osombaki mituka, obalaki, otangisaki bana, mais yango moko association emusala na osalela yango nini? Nazala tana liloba oloba na bate. Na salisaka ta ba atelier. Lelo ba comédien belo mona bana moi ba brevet. Ya ba atelier otosalaki, tozwaki ba cours moko boye. Alors ba cours wana nde tozwaki moi brevet à l'occurrence il y a ba professeur ya Ina. Il y a en collaboration avec l'Institut supérieur des arts. Merci beaucoup. Ce qui est le président Saï Obimi, président, il y a artiste et comédien sur projet nous anine au sel et la banque. Nakutu. Ce que le Obimi, président artiste et comédien, on a entendu le bas. Il y a l'ibotue des accords au siège. Coéquipé en haut. Il y a mis balai, Ezali, Co. Pesa, microcrédit, na ba maman, ba veuve, oyo, ba artiste ba tike la biso, de façon que ba maman na ba teka kata liboso andaku, ba zo kata ne fiske quelques pourcentages na bénéfice na bango ba yaka ko verser na association. Ya misatu ezali ko organiser ba atelier pour que ba artiste ba yeba ba droit na bango, ba yeba pe ba devoir na bango. Tout ça peut na droit karaté, toi quand na devoir té, tout ça peut na droit. Lelo, ko bengi sabato fond de promotion culturelle wana, ba expliquer biso pe artiste ba démarche ni na artiste ko sala pour que fond de promotion culturelle et soutenir yé. Lelo, to bengi sa pe batu ya ba sokoda wana. Na nzela ba atelier, ba expliquer na ba artiste pe ba ya ba valeur pe ba droit d'auteur na bango. Avantage il y a droit d'auteur et zanine. Pourquoi droit d'auteur? Bah expert wana. Donc bah atelier, bilok wana tout. Donc bilok wana tout. Et puis motivation wana. Comme ça la peu moins dispensaire moi il y a première soin non. Pour un artiste et comédien, na ba veuve, na ba orphelin artiste et comédien. Et puis bilok wana ndeko sala ke batu bazwa motivation. Batu ba ah té association na biso ce comme ko zo batu en charge. Donc si on a qui au 1000 francs na ngakuna. Donc, nous avons un problème, en charge. Voilà. Voilà, Moutako Karaté, ce qui par exemple, les lopés, au monde Makambangoka et Kotimbinga Binga Obité, Nazape quand même parents, Nazanaba, Nana Boy, et Ndakunanga, et perdre un Tiki au Ponana ni Lolo Azala président. En tout cas, Namoni, Moutumorote Katia Batu, Wana Nyonso, on a une photo jusqu'au président d'honneur. Tu as mutumo libanda tu peux se faire tes logo parce que ils ont senga makambo belé et senga makambo belé pour la président artiste comédien lelo bayebi ngana association na biso déjà ba vendre ko utiliser nga le rôle à Jonker on comprend bayebi que soki matanga soki problème so c'est à bay toi on a 60 40 50 60 70% il y a solution donc vraiment batu bayebi autosi to sala. On peut toujours continuer comme ça là. Au moment où tu as la mouture, on peut toujours ça là. Donc, on va s'embrouiller, na bango, mais tu retournes na bango. Après 2 mois, 3 mois, aucun n'a pas de candidature na yo. Pour embrouiller ma kambokito ko ça c'est bandé koloba. Yo sko sali nin. Parce que batupe, bana bango batwe. On se trouve on minimiser. Tant que zo mona pe boye. N'est-ce yo zo pesé mais on se trompe boye paf si misa bimi président ah batu ba mystique batu musu ba ba ça va to l'accès que ya comme présidenté tu sais même ça ya comme présidenté mais batala ba sentiment na bangote mais batala corporation mobimba batu nyonso ba ya ko embrouiller wana modéro na bien na publicité azora moi mokena ye modéro na signé un contrat oh ça touche à plus de $1000 et pas nangai ça oh la vendre ba yandimos ba ça déjà ba tout ba ça ba publicité na bango ba azora moi nini ba vena nga rock bodo ba ça ba publicité na bango wa ba azora pe moi l'art mais sikoyo ba to bango ba lingi ba embrier oh photo bundela pe ba ko m'appelle quoi biso ba ta la pe kana bango alors to tika embriement to linga makambo za la bien to sala ka maboke babenga biso bato théâtre mais to la qui ça quand même pour une fois que to sara bato maboke te botande to sala makambo na biso voilà
Voilà, merci. Et c'est Pelsi Bogali Bongongo, étudiant noir en Turquie. Et c'est Pelsi Batebele. Ce qui vraiment. Aux hommes, on a petit n'absolu moussou. Dans le barango, on a ça et ça. Lelo, Korodio a cause un problème. Dans ça ici. Ah, vélo kouli adaya. Lelo, ils ont témoignage, il y a papa, en alpha. Alors, moi, na o so bena ça c'est ton bayaki. Mutema na ngayo moi pio. Lelo artiste comédien nyonso en général. Baloba ngo ba bike sai mukolo oyo a organisaka matanga. Il y a un artiste. Na bato ba yaka filmer bazwa coupage. Matanga eleka bien, bato ba yebi. OK? Alors tout ça wana ka te pona kokunda. Tout ça wana pe pona ko sauver, ko biki sapé. Donc vraiment au mona na ba leki mususu. Asala akutuka nzonzing. Asa n'est même pas membre à NTPC. Na ministère a critique kutu ba yebiete. Mais avec ba makamba ba internet yo. Alingi pas ça net ya le capé na TV. Pas banda ko expliquer ba tout ça c'est oh kutu ça c'est yebinaiti. Donc vraiment ezala ngop ta propagande na permettre mutuno so lo ba vérité singa. So yebike na tanga te. Na ko diriger ba comédien te lo ba yango. So yebike sai asa irresponsable. Et là on est dans ça pour na ba comédien. Yemo okutu atamula makolo. Asa nga esika olala loba yango. Mais bobo nga mapena o nga na oloba. Tinga na mfungoli polele po bolo belanga. C'est que bino pe bo fungoli polele. Baloko taka nzubete po otobola mutu okate pota otike polele. Mutu azali bosono. Yo solo kotambeli na se. Bino so bolumbu. Ozolo kotambeli na se po okate pota. Ya za hotelema. Mais tant yo lingolo kotambeli po yo kate pota. Yo bo de na simotiki polele. O mutu okata pota tata nzete. Donc liyo loba. Tangu yo lo kotelanga lo ko chuba ngai. Yeba ke ba o yanga pe ba na simano. Ba ko chuba yo po yo tiki polele. Donc tout ça artiste comédien. Tout ça quand même batamaye le totanga. Venanga bo rock bodo. Tika batu bazaka na image na yo batu ba yebeli. Po na ba période ba propagande batu ba yo yeba kutana neti boyo batu ba yebika oza licencié. Mais ce que tant on a web ça batu ke oza D6 le roi anga. Siko moni batu ba mona siko ke ndani na lobi boye. Omoni ba monsieur ba bien kosa. Il met to laksa ba diplôme. Sur na ngozani to lekala ba diplôme na TV. To kele ti ba émission ba ina. Élève tel, étudiant tel. Tu comme monsieur déjà à Souka. Merci. Merci. Naza conscient, naza convaincu que makambo ngana kosala. Verok. Ba tutu ba linga ba mbriye wana. Ba osala ngote. Ngana fungula batu, ngai sende naza bo na fungula batu. Ça c'est un monde de publicité, lelo publicité comme lelo ba artiste et comédien. Lelo sokotaliso ça c'est na sala sans publicité. Donc na 98 publicité na benga ka ba artiste et comédien baya. Ba sala na ngai. Pour que batika la toujours n'attend et puis bazala toujours na moi quelque chose. Lelo ba modéro ba sala ba publicité en Congo pour ça c'est à jogier. Lelanga fufo au lieu de la banjonzing mais liango pe la publicité mais lelo ozo comprendre mais to yebani ba faire rock bodo esa fungula nani to za pena ba réaliste akendaka festival oyo ya basaka na ba go wana bango yena batuma o mais yene mutu aza kutu master ya mamani ba organisateur wana ya parlement de rire et si a fungula nani et si a tia nani pour vero gabi ke ça c'est na zabe na leke na osekisa bon bodo leke na osekisa makamuli ngolo basiko yebisa ngasko ngolo spigeni yebisa bango ba bodo na bi ke so ba leke na osekisa mais on préférait à que noyo ki samboka soni na parlement de rire
abima le chèque na bato nyonso baosekisa ke au lieu apesa neta pale wana pa sai mais tala ngai nayebisa okomu à tel point que je suis ouvert na lekango na batv na loba yango festival tosekaya ane ocholeka na lobby il faut la jouer na français et puis na lingi français ya la te ochele pour un comédien na lingi penda français solo et là on dit na sala tala mona mayele tala esprit ya ouverture na lukanan le monsieur dont on parle président Rock vena ngai loka yo ba français ko lekanga ede ngai ngana sala ba comédie na ngana lingalo na nango ensemble to chango na français na répéter ngo na kende ko présenter via chaler ngo papa tala sai hein si les plans artistiques sont to cha pour boina na peser na ndenga Congo na peser hein 20 kg koto 80 kg koto mais na telemi liboso ya président Rock Bodo pour nala bandosale les comédies na lingala to enregistré après toke to travailler a chelinga ngo na français to sali ngo na ba note vocale ngala ye na répéter yango ne bato ba mona ça il s'est joué na français ba betela maboko eza esprit ya kofunga mato ya okangama neni ngana reconnaître ba talent na ye boyo qui a boyo déjà il a reconnaître mais quand il y a postulé dans un NTPC ça ko embrayé pour faire MC qui derrière Kabila nga petit na ça na tawana te président ko kakenda ba poto 6 mois avant d'aller na poto 6 mois crise rosala na kati association ba tu musu ba linga na association ba nini na twango nanu le reste après bon mukoloni li pe président Rock alinga akenda ta festival wana oya parlement du rire oyo aluki pe ça nga pe na yedaka yo na tshela ko lo no na lingala na français mais biloko no mususu pe salela nga pe nga mo na michela ngo na français nga mo pe na kana ko bijouela ngo kuna ba mo na peut-être ba mayuma donc voilà tous on a besoin président moko boy oyo et sika yebite akotuna mais kotuna na ye ko sala mayele wana ko na bénéfice ya batunyonso voyager eza kotanga pe eza kotanga ena bilo musunga la mona pe bango pe ba mona ngote omoni na mwana azotanga forêt équatoriale na classe na muta équateur a uti na forêt équatoriale c'est na leki o tanga na classe o ya uti pour même professeur atangisa ki forêt équatoriale yemo peta musu pe a expliquer kande pe ba expliquer mais ngwaka mongo a uti na forêt équatoriale forêt équatoriale ezakuna litiba mokuto ba mpokande ba bimi mingi mikolo kuna de venir comment l'équipe kotanga ko voyager za cours mobimba la présentation to vandiawa celui to vandiawa Cédric Bagama na osanga déjà sin to coupe de na suka président kolobaka bo comprendre que likamba poste ba sakana nango te ba tu ba tenir na rigueur te to za na période ya campagne tala ku te lo fe boda ko lo ba lobi ngamo na milobela ngo déjà que yemu ta ida nga bangalo bana yango na bangalo bana ngo moi je m'exprime très bien la langue française mais deux fois moi complexe moi à la carte na biso ya ko banga ko loba mais nga lelo na loba ngo na loba naza à l'aise ba pays o bazala colonisé na ba français bango moko kutu ba loba ba français lelo mabe ba Côte d'Ivoire wana ba loba français ko le kabiso hein parler français et faire le français c'est deux choses différentes parler français tu peux dire tout ce que tu veux. On va construire des ponts, on va créer des macadam ici. Mais faire le français, c'est réaliser ce que tu as dit en français. Mais est-ce que nous, on a besoin de la réalisation ou on a besoin de... Il y a ma promesse. Il y a Roloba. Oh. Tu as posé un misala, tu as posé ma promesse. Bima na marambo. Tu as tumbati. Oh, gagné. Modéro. Batela va marcher na au moins mi balé misa tozora na FSA Prod. Yandimos ozano innocent na makambo ve yo moko to bisanga de yake so na oteka lupango te bon yo ndo oteka donc to tika ko sambrier botika sai asala makambo oyo alingi asala pour que batu ba mona pe biso lelo ba artiste comédien na lolenge mususu na pesi mbote na bandeko nyonso o balandi biso eza propagande o monika na bilika moko suye
yé pas les gars na TV à le boy reswanga et ça période de propagande donc oh Monique oh bateau ba na bango libanda ya oh bozana bino ni ba concerné pour la makambo tali ba vote na biso oh Monique na bilika momoro et mekai ko bima mo libanda alimbisa ngai mais oh Monique na za na nzela ya ngonde to na beso ba président boye oh yo pena donc il tape la table il tape sur la table il dit non pas question pas question bah tous les propagande on ici là quand bon s'appelle président bah pesa qui le 15 juillet pardon le 15 juin oyo ndetoye baba makambo wana nyos donc vraiment na pesi mbote na ben joli kiu mapoto na poto mokonza Dijon Alibola le meneur de jeu papa Dijon ba tutu na pesi bango mbota trop mon ami Fiston Zala ya Willy Mouchen code mboka 00243 dans bambota trop Viking Macadien Canada de moi au Canada na bo sanité ya Willy etoka na Brazza tenda maboko banque luketu Fonds monétaire international donc ba tutu oyo balandi biso kulutu na ngai Grevi Futila Liebo Matita Zolomboa donc Zolomboa donc na pesi bango bambota trop donc batutu na bosalite l'empereur de Bakwanga l'empereur de Bakwanga puis venanga na pesi bambota trop Pacho Muluba donc babenga Pacho Muluba l'empereur de Bakwanga na pesi bambota trop na bosalite la patronne elle-même et ça te que so yo senga bino na mona na papa na benga na mama te la patronne elle-même okutane ye mo rapesi yo Nicole Mvwama Nicole Mvwama Zaina donc na pesi ba mbota trop et siga zali donc voilà quoi na bosanité mon ami d'en face Freddy Kasongo tamswa kasi na boka mama mulopo te faut na no Kasongo po ba yaye pe ya kati na ba o pe ya mulopo ba yeba donc na pesi ba mbota trop siga ali donc voilà quoi donc batutu balandi biso toza na période ya campagne ya propagande na biso ils occupé te et Dieu ba kulutu na ngai bobi mana bino na makambo yo période ezaka faux période ba ba na makambo ba ebakte ya yo donc on y va bye. On va bye président Toko Kabano boité parce que bavande belé musuku tabi na obimate ya okenelite ça aza préféré nanga président Tali Solo moko et ça les bien c'est que ça bango bien et le mo betra bandeko papa Bolikango na Équateur azaka chasseur ye abomaka nyama na flash tekanga nyama na maboko kokanga nyama ateki lelo lobinjala kokanga nyama ateki lelo lobinjala papa Bolikango abino Olina kanga kabanyama na teka kabatu bali robina na la kanjala soki na kotiza mbate mieux vaut na kanga kabanyama na sarazo comme ça batu babanda ko kota ko visiter banyama ngana zo kambongo papa Bolikango akoti na zamba kangi banyama asalizo naye bandeko papa Bolikango ko sala salizo a komi na Porsche ko tala banyama nae 5000 banda koma ko tala banyama kuta koti ndena nzala ko leka kuti ndenga banda ko teka nyama Mutazo ya kotala banyama te papa Bolikango lobi te ta mususu prix ndezo compliqué batu na kitsango 3000 akitisi 3000 rien batu ba okotaka kotala banyama te abi me boni boy nazalaka soki na buki ata na bobi ata simbiriki o nazo yane na mboka bana bakotonda nyama nini nazo ko expliquer bango simbiriki babuma kaibe bakanga kebe mais lelo nazo kutu place na ko expliquer bango bien bazo yate. C'est que ça a pris, n'a quitté 1000 francs. A quitté 1000 francs. Rien. Batu bazoko takaka papa Bolikango lobité. Yo komi kama mususu. N'a quitté 500 francs na tarabango. 500 francs. Mukola quitté 500 francs. Deux personnes quand batu baya pe kotuna. Et combien c'est 500. Tokoya baleki. Papa Bolikango lobité. Oh ezali susu makambo eza normalité. C'est que kosala zo ezanango na litomba te na chango ofele papa Bolikango akomi bana lelo kotala banyama ofele
bande kotanga komi ofele nani akota te tala bapara baina bala eza ofele bino bakota botala banyama chipanje tala batu bakoti papa bolikango abite na chaki na 5000 bakoti te 2000 bakoti te tina 500 bakota te po lelo zo komi ofele yango bakoti akangi porte afungoli lion akomi sorti kobima 20000 po mona batunde bakomi kofuta sorti wana lion libanda déjà ils ont 20 000 nabima. Ils ont 20 000 nabima. Bah, quand tu as offert, mais sorti 20 000 francs. Donc, voilà, que c'est qui si tu belé, comprenez, hein, voilà, fiston ça, ça. Il y a 5 ans en français. Quel bête na parlement de rire, moi je suis valé. Moi, je suis valé. Donc voilà, comme le souka, vous comprendre que il y a bino fiston saï, il y a bino préféré na bino, artiste na bino, comédien na bino, donc voilà, à sexy bino, boyoki ndeka toloba ke lelo toloba bingité to tikele vraiment micro à loba parce que bino ko yoko mata bino mo boyoki comment expliquer même comme nyonso e lobi fiston saï est engagé dans bisoté ki kana micro na biso ce qui peut biso to sai que le mobe o c'est plus sécurité to sengi bino pardon parce que vous aka bande kona biso merci Cédric Wakamana Ozaki derrière la caméra merci à mon cordon Serge Piana comme le boluka ba titre le kota oh ça bena titre que ça ya lobby ba aventure ba embryer ba yero ko postuler